leader. En tout cas, au côté singa déjà moko, il y a ma casse. Là où il y a passeport rouge, au côté singa il y a ma casse. Là où il y a red, il y a au côté singa, au Kawusi paradis. Il faut ça là. 4 ans de coma. Pendant zonga. Vous comprenez? Peut-être que vous avez 4 ans de coma pendant zongi. À la momie na kufa raté. Moni batana mi sate na tangelio. Na moko batanga ka kombo na été 4 ans na coma. 4 ans na coma na lamuka susute. Na lamuka so 4 beti ya bala musingai. Babi telema. 4 wana ba pena una perdre bango. Okine na bisio. Fozo 4 moko batanga ka kombo na été mi sate wana batikali. Yo soko zui bango. Ngalo na siko ndetala. Yo ne to sala to kangino to kangi paradis to bisi batu bo. Réponds 4 ans kwa na coma. Enta Karine Mbisi a sopani a tindi 500 balles. Biso siko to yebi ke mama kufite to saka raboto otala. Mama kufite to batamga na posongo baba teta biso na nte. Yo ngane ba sakani na ye. Petit. Omani grâce la maman de la Chine a timba olerayo. Yo kasi yo mandongo zana. Grâce à Rosa Mukala lao. Grâce la maman de la Chine. Petit na timba olerayo. Yo ayuma. Oh. Ngama paradis. Ngama décida pour na binonyos. O moni petit wana na moya lelo kwa aleki yo. 5 euros no trafic ite aleki yo. Ngala ko balola maloba langa Chantal. Ngala loba makambo ya solo. Mais nele ka yebi mamna zoloba aleki yo. Grâce la maman de la Chine Mbisi. Aleki yo. Ogo tele manayete, ozo katina zo répéter na chaussure, ne lamba, na sapatu, na koyebana, po yeba lexe na tela mindele. Na koyebana ya za rappela ba fanya mindele ya alingara mingi nita landanga mais ngata mana za reine kaka na za reine aleki yo. Est-ce que vous comprenez? Aleki yo kaka ndinga za wana o tele mané kaka te. Il faut obéir grâce la maman de la Chine. Peno ko pesi yo liboma wana bilamba kaka ze no mususu te. Mwana na zalaki na robite ya kuna zoleka et pesi sikoyo yo kai nazi te. Oh. Banda, grâce Mbisi la maman de la Chine, il y a l'internet. A ça jamais na mukala. Muta kote la gaza la raté. Muta défendre la gaza la raté. Oh, mais nous sommes mukala là, mais ce sali biso bel paradis. Azum, tala la maman de la Chine grâce Mbisi la sexe, azuma porte-parole na ye. Yaya, zala bongo yaya. Yo zo ki mangonde, yo zo porte-parole. Yo fo lobela ka, so mona Mbisi avant de ya lobelio. Yo bosoni ko sala ke mission moko boya à l'époque ko sala émission na YouTube eza batuni yo kumisa neti ote omoni grâce la maman de la Chine nenga zawana to travailler kana ya sala musala be yesu ko la maman de la Chine lera ya aboya yo albaka no kotanga kombo na été asala jamais camarade non to yebi oh boyo ko sanen il faut ko sa ba moquette no wana ko sa il faut ko sa na ba chauffage soki moto légal o diminuer yo za mto ko sa na mokilia yo mo no yo banda yesi to rombakasa nkebele rokola yoza mto ko sa pamela sexy yo ko sa mutwa ngo moni obéissance est-ce que ngana l'équipe na benga grâce Mbisi la maman de la Chine na l'équipe na benga na téléphone non akolenga ponga reine kai sika na milia kai sika pe ya et sika na PCP définir na kisipe ba robe siko yo o leki na public to leki na kuzu o leki na kuzu un to koti mère en short un ta bo registre grâce la radio senga maman pardon maza maman ba senga ka pardon yo ka sinde loko nana voice ande kanga grâce e kanga ete e kanga maman de la Chine te yo bi grâce te e bi grâce Mbisi te la maman de la Chine mutu ebeba yo yebete kaza mutu ebeba oh bo yo yebite grâce Mbisi la maman de la Chine na bana na nga nyonso na kati ya paradis ya za mutu ebeba koleka bana nyonso bo yo yebi yango te na bana ba chroniqueuse ye mutu ebeba po ya ko ya ba bomi Rachel akufi yo yebi ete ya za mutu ebeba beze po mutu so wa sala loko ni desisa beze tika li beze o keba e ko kota na ndaku no na famille no te po ye de zo sala ngo nzambe ebi keza beze Chantal Bolangeso eki kwa Congo petit oh yo ba lion na 24 oh alla ki so gi yankena ye yo so mona déjà grâce la maman de la Chine aya vanda loba pona yo alobela yo petit la tia na palo sekao tu ebi te tia vodi ba sekao tu ozo sala pona yo zo sekao ako tala ko seka bitala yubo yo mbaka so mbendre na paradis to ko sepela
grâce et ça lié bien la maman de la Chine azoma mukalana lobelake après c'est là qui moi information azuma attaché de presse na ye Karine Mbisi au monde te salié bien banda kota na internet azaka na mukalata lobelaye siko ya ju mukalana ya obi paradis basa la fête entel ngo sanini ata sali base ata sali base mama akufi tete yo yebaki mama akufi yo ezalaki siri mama akufi tio tindaki 500 euros yo za yuma biso siko tellement to lenda total to ebike mundu ke koti na terrain mundu ke koti pongala na kedeka na ngana tabala comprendre mama mundu ke koti mundu ke zali yo siko yo tellement za faible yo tellement complexé ya robi mute kangi yo obite ngai fona za kaka na ye ok un totindi 500 euros makiona 500 euros ye kiu rendez-vous maman bakokunda solo yo siko kasaki ye azolenga yo Paul bagila mususu mama pardon mais maman ba 5 pardon za mama ti oyebite ba mama eza mama mutu na mama mbwa azaka mama ba 5 pardon so mama bungi ba pasolier tango pardon ba 5 mama pardon bon landaki grâce te leur Marie Laure grâce mon konja la Chine leur Marie Laure yambi abi ozo reconnaître na mutuni no 5 pardon bon ko beta 5 mais on pardon te na public yo comprenez l'autre yo comprenez te maga 5 c'est yaki polémique et bandi yo comprenez que l'autre que mère ba 5 par na public pardon je vais m'quitter yo ce que l'ozo ba nazala ba va ici oh bon maman le premier faut pas 5 pardon so ba 5 pardon a déconner ba pas solio lisusu ba 5 pardon par biga personne abimati maman mo zoba pour moi travailler internet na fingete na lobika mambo salaka pour makambo mwana salaka mabe mwana ko kotsa na ba conférence té et puis ba camarade ba finga ka et point ni même yesu abi muta mabe fo ko kata loboko muto mabe yesu ema comment on a bible vous comprenez un temps yo bogi 500 euros un temps bengi au changer vona numéro mususu yoga ki yuma ki mukala ndenge bendio enta yeti asolo na binge mera daete damusamu ya 500 euros allez kosamaki ya mama kufi nako kende lobi nako yalelo nako zonga biso siko sito yepa ngamole ko sala bana ngote kaka yo tala ndenga babinisio oya yaya o lati nako bi ya mwindu yo lati nako ba mwindu kangiki tambala o tebenze manzambe yo siko bulega ke te cercle vraiment roya mama ba ko pesa matanga vraiment za te ko ya ko kosa te ke douce yo vraiment yo tanga wane za ya solo mais biso to yabaki matanga za munduki saturday na terrain kanga mukolo na ene biasa mutababezi aleki yo kaka mama Karine Mbisi yena zoloba je le répète comme ramna loba alekaka yo leki yo leki yete me leki yo aleki no ki mwana poto aleki no bilamba aleki no ko kosa aleki no ko keba base aleki yo est-ce que tu comprends ko yatene to sala ke o te omoni siko yo siko soki mama kufi te siko esalite ya sonia ne kangyo na makolo sonia ne kangyo bongo e kangyo to comprendre ko ça sans esprit ko ya ko bisa biso te ke camarade na ngai to sala na e musala mako to sala na musala bo na fiche de paye yo musala na fiche de paye musala nza na fala na ya za ka bo ya nga bo ya bosala na wapi ya zalaka na bana misala zo futa mbongo yo zalaka na bana misala na yeba camarade ozomona teke tala Karine Mbisi tala mayele na yebite soki comme za Karine Mbisi soko za mayele ba mataka na mutuno ba mataka zo sur le cerveau Karine Mbisi ya sala chaîne futa na bana misala na gisasa kuna yo osala nene camarade na wapi sika nini est-ce que na ndenge yo lo boza numéro 1 on comprend que sopio boza ya ko sopana yango siko Mbisi la maman de la Chine il faut qu'on passe à la Chine éducation c'est elle qui commande là-bas combo na comme Mbisi la Chine la maman de la Chine grâce Mbisi la sexy la maman de la Chine yo combo na yo zali Karine Mbisi la sexy Karine Mbisi porte-parole la maman de la Chine grâce Mbisi la sexy obéissance yo kasini
Yoko si yoko konza batu bende yeni. Yoko konza batu yoza na nani yoko konza grâce mbizi po yoza nani. Yoko konza grâce mbizi la maman de la Chine po toi tu es qui? Petit on a le kaka yo. Siko, baninga bakenda kana mtu pa mutu na idée ke la kisanga ndongo sala ka ba robe ba butu ko somela ka mona ba robe wap. Yoza porter parole. Oh. Yo conseil ko nate ko te matate la ta croix na yo la te kulusu na yo faut ça la 40 jours Karine mbisi faut ça la biso 40 jours po yo kota ki dedans biso si to yeba ki biso bundu ki ko kota biso te biso to yeba ki de ces anxiétés tu tozo yaba zo sala be mission tu ba bakali ba sala be mission tu ngana vani entara ngwe to yeba za mundu ki na terrain yo sigo ma welisi yo kasa ki soko ina 500 euro wana abanga peta lobi kasi 500 ra kangi kangi bango te 500 ra kangi yo élection qui faux qui sans esprit qui bourrique qui domestique qui kobanga grâce mbisi la maman de la Chine. Tu comprends? Tala, obi, quand on porte moi non, obi de toujours vivre la mokili. De toujours vivre la mokili. Neti moi la moisson yo. Karine il est sexy, Karine il est sexy. Nana voice na yo. Mais ce qui voice sur les obi mingi te pour la maman Mireille Madjabou. Maman Mireille Madjabou, je te connais pas. Bobega qui boko le news quand la partio. Oh message très important. Bobega la sur ma page polémique qui boko le news rendre vérité moana. Elle chante au bol la bazar. Ma meilleure page. Yaki boko tagelanga news, yaki boko quand la partio. Bato boza bo quand la partio soko sili motine de la ngango. Nazo senga boza prête na coupure hein. Na prête à coupure moi maman Myriam Madjabou. Bon kata merci. Na lobi be maman qui boko le news la meilleure page. Yes ala kaka asaka ka boyo la nzambe. Soko luki kaka omona bimi qui boko le news. Il y a qui bo. Il y a ba news la meilleure page du monde. Page soko yeba na te soko koti. Na bana kimbanseke bako yeba yo kote ke pas le news pas qui boko le news. Yaki bo merci la présence na yo. Bon dimanche à toi. Yaki boko le katelanga parti à maman Myriam Madjabou. Maman Myriam Madjabou, ne tout de respect, je te dois, je te connais pas. Mais je te connais pas. Naza toujours un respect na yo. Parce que moi je respecte et le maman et les papas et les yaya. Ozala leki na ozala moine, ozala yaya. De tout de mes respects, pour deuxième tour, on a boité. Deuxième tour, on a Mamona Minduki. Maman Myriam Madjabou, dans la voix ici, il y a Karine Mbisi la sexy. Azotonga camarade na ye comme les Yvette pas intéressé. Yvette yaka. Yvette tu es maram nazo loba. Yvette ou à Pembe hein. Yvette ou à Pembe. Yvette, je suis pas ton ami, je te connais pas, mais je te dois du respect parce que tu travailles sur les réseaux sociaux. Quelqu'un te doit du respect, toi aussi tu dois du respect. Bon français en hein. Na comme un polite sur mutabunga lingate. Yvette oya camarade ya Karine la sexy. Na yoka ki ba voice na bino pesa na to inanga. Ndenge Karine azotonga yo pona faire ya pasteur Mike. Bosala soki tembe boye bo cheka ka fui. Soki bo cheka ka tembe. Yvette oyeba mnazoloba. Soko cheka ka tembe na boaki voice wana na mokili. Yvette oya pembe sana kisasa. Camarade na yo Karine Grace Mbisi la sexy. Oyebi makababa ndeko tonga yote. Voice ezali. Pasteur Mike Kalamai ex ya mobile ya Pieniel. Yeah, papa Mike Kalamai. J'ai pas de problème avec toi, babi respecte mais ouais. Mais ouais respecte moi aussi. Mais ouais, il faut me respecter moi aussi je vous respecte. Voice c'est comme na maboko na nga pasteur Mike Kalamai. Maman Myriam Madjabou, na yebi ko zakala pasteur Mike Kalamai. Nazala ba voice, de tout de mes respects, je vous dois maman Mireille me compte. Comment nani Yvette yaka ko sala live kaka siko so na kati do baso nazo démentir. Yaka ko sala live que Chantal Okosi oza la voice cité que ya lokolo combinaison alliance la sexy Karine
Alexis grâce mbisi la sexy soki bakamunazo le baiser ya lokuta boko panza na bordi ko beta mayamabe pasteur mai ki kalamai pas midi chez toi je mange pas chez toi j'ai pas de problème avec toi je te respecte mes ouais moi je te respecte tu es mes ouais toi aussi respecte moi je suis chrétien à bon attendeur wana za pona maman Myriam maman Djabou po ko yinda maman Myriam eko yinda mabe voice ya somo Yamoko nanu lokolo combinaison liasi Karine Mbisi azoko tonga comme les nani mwana moso Yvette soki na kosi yaka soki na kosi mboko ko yinda merci wana za message pa mama Madjabou soki bo meki kaka ba batu ba ko comprendre Madjabou makamni ne le grand kata Madjabou merci en plus message na lobby boy Il a choisi ma tata. À tout mes respects, je te dois. Azama ma réseaux sociaux, azama ma jaloux moutouté. Pour y a choisi son bel moutunda coûté. Oh, combien jaloux, au monité. Il a choisi moutabota gaye. Et ça, maman lokolo combinaison te. Il a moutabota choisi ma tata te. Choisi ma tata dans la famille nae. Et azala la bande konae. Na lobby boy qui boko la news kata koto. Choisi ma tata. Et ko sala biso bien, boss. Toi, personne n'est na yo, yaki boss. Choisis ma tata, meni, maître, balobio za la ranganga, balobio za la bakombonyo, c'est talingate. Bako personne respecte que boss choisis ma tata. J'ai pas de problème avec toi. Boss c'est respecté. C'est respecté na ba bêtise. Biso to boki mundu ki na biso na mokili. Boss yo taka na remarqué, boss choisis ma tata na ba boss nyoso. Ki boko lo zolanga koto boss yoka. Na ba boss nyos en tout cas na bino nyos on a préféré Bedajou. Boss a Bedachou. En tout cas c'est étranger mais aza étranger. Bo finga étranger. En tout cas quand on comme c'est la boss a Bedachou comme c'est le message. Na boss tu choisis ma tata entre les deux boss. Na lobby bona ba likamboza sérieux. Ah Chantal Bolangeso, ah ma paradis. Boss choisis ma tata en tout cas na préféré yo na yo. Na yé na préféré boss ya Abedachou. Pour Abedachou, tous les gens makambazo sala sali ba société pour le peuple congolais. A sali biloko peuple congolais. Ba la paradis bobanga te, wana za message. T'inquiète pas. A sali biloko pour le peuple congolais. Ba société, moi pas na bazo sala. Azo la sali kamumaga bo finga kaze étranger zo sala makambo ya bien na kati mboka na biso Congo. Mais boss na biso choisi matata, sala makambo bien. Ba biloko bikoro faut pas vérifier ka. Peuple congolais ont souffert. Les garçons belé bazo tanga te bana belé bazana ba pas difficulté. Bazo lukata $100 ya pambo. Et ko pesa maraté. $100 ya pamba. Et zo pesa maté. Oh. Obim sanga mbongo na buzoba boss chazi matata. Ça c'est pas bien. Na yeko bendo matoy. Boss bato bazana ngo bazo sala comédie. Boss mutu mo aza jaloux ya mutu to ka ba 7000, o ka ba 25000 eza ya yo. Mais peuple congolais, on les a message de peuple congolais. Ça là bana ba société na kisasa. Sunga peuple congolais génération oyo, sala mbongo non ma bien. Ndenga Bedachou a salaka. Na préféré Bedachou 1000 fois. Pour ça la société na ye peuple congolais et ça la peuple congolais et ça la moi makamou peuple congolais boye Abedachou kaka peuple congolais azo aider peuple congolais mais étranger mais bino ba boss ya ba congolais ne grandi congolais zaïrois bozo bebi sa mbongo bo sala mabela ba mbongo wana ou bien ba mbongo ne zaka ba kisi bi mangana ba minyoka ba nguma ou bien bi mangana ba toilette donc ba mbongo na bino ba sala l'argent donc mbongo ya bien Abedachou ako aider mutu mutasali eloko ako aider mutasali eloko soki na ba connerie wana zalaki message na pesi wana bo bundana nango bino moko yeba na yebike boss Abedachou zo landanga pe boss choisi ma tata na tout mes respects respecter la mbongo na yo respecter mbongo ba yemba o déjà pas aigle oza muta munene o ba yebi na communauté de tout respect je te dois pe na ko finga o te na ko tuka na ko finga o te na ko peso conseil pour la maman paradis c'est moi qui dirige
bana babola bazo souffrir bibembe biza kune belé batoko kunda bango bazate ya solo bana musu bazana ba hôpital na bakoma bako kata bango estomac lelo azoye batelo bi kisi ezate en tout cas bo sunga bana na boza la focus na kata bano bazana ba hôpital soki bozana ba mbongo ya solo bo sunga bana na tata ba mbongo ba kisi bo sunga peuple zo souffrir. Merci beaucoup. Wana za ki message pour la débos mais ngai na préféré be d'ajou poye aidaka peuple azo sunga bo fele mais ya biso boss choisi matata yo sunga na ba bêtise o sunga na ba connerie azaka na moi cité en tout cas madame choisi je te convoque faut passer mobile no conseil madame choisi matata za na bande côté boss choisi za na bande côté en tout cas peine que pas moi si a choisi matata en tout cas moi c'est la mobile ba sola na tango mbetu bolingo li solo li to izala bien à 4 heures en tout cas merci. En tout cas, message est commis. Nazongi na lisolo nanga. Wana zalaki message. Bozala na code na ebi muto bengi ngazwa code na kotanga kombote. Wana message ya kati. Merci beaucoup. Eza message. Pobino bozala ko moni boete ça c'est le message de Chantal Bola Maman Paradis. Et qui bokolo news ko tchena ngo botindeli tous les deux boss. Merci. Voilà. Boss avait da juste ka kabeli ombongo mona mutasali likambuboye azo ko aider peuple nazongi na lisolo nanga je retourne ba benga ngoni je retourne na musolo nanga na lobi boye yango bomoni Karine Mbisi makambo tozo sale la bino wana akomo pakola suko bino mafuta soni se kangiye bino botimba soni ekangiye na modeli moko ndenga zawana azoyeba te likambo ya kota ngeza ngo likambo lukuta eza ngo likambo solo te yesu ko ya kineta zalaka kaka neti moko lobaka esika ya kasaka yaki nango boye comme ye grâce Mbisi azaka na rando na mama na ya finga mama na ye yesu ko yo pona ye mama grâce Mbisi akufi ya solo pona ye revanche ya mama na ndenga finga mama na ngai nzambe a frappé ye nzambe a frappé mutute Karine Mbisi nzambe a frappé mutute kokota nzambe na ba connerie grâce Mbisi sali besi ndenga mesana abomi na ye mama lobi pa ko boma noko lobi pa ko boma mutu moko za très important pona ye eza ba besi na ye asala ba besi na ye esimbaka nana sala besi na ye ratate ozana eloko ko expliquer biso te pona grâce Mbisi la maman des chinoises oko expliquer biso eloko te babesi na yasala ka yango wana yo siko ngoy neti mo santu kete ngai na yaki kaka yo ko siko ndo bima ngai na yaki ka na edeye po ya kufela ki mama makambo mosusu akosa tenga la yebi na ngatete o yaki lo yenge mbangu na lo yenge mabe mbangu na ba mabe mutu ava kota likambu ya ennemi il faut vendre ata 2 jours réfléchir yo mama ennemi akufi lelo lobi yo tindi mbongo est-ce que oyebeki te soki ennemi azosala base po ennemi aza na ye mutu aba base yaya yo yaki neti privé kena privé soki osali erreur otutandi na poto po grâce Mbisi azala jamais copine na mama Paradis aza ekelamu na nga yo moko kutu ozala jamais copine na nga bongo grâce Mbisi ozala copine na ngai ndenge nini grâce Mbisi aleki kaka yo mama chiko kokosa tiboza grâce Mbisi kanga grâce Mbisi zala kaka wana commander la Chine yo comme message ya reine na butaki ko tindere de message ya grâce isiko solo zo kaseni grâce Mbisi nenga za so babengi ye akoyambate olina tagene bisa mata siko yo zo kansa nini yo soki babengi grâce Mbisi akoyambate yaya chiko komikosa ko yaya oso komikosa soni wana yaya ekangaka na makolo mekangi pe na mutema supporter les douleurs supporter chèque yaya choc wana esopio ozaya ko sopana en plus na lingaki public comprendre que Paradis c'est comprendre que yo timba na te public comprendre que yo timba te mama soni ekangi onde na makolo ozo lingolongo la soni ko longo la soni te zela 40 jours yo faut ça la 40 jours yaya yo faut panza matanga ya fantôme yo faut panza matanga ya fantôme po biso to kopanza matanga te nel ka ballon d'or antitero biso to kopanza la biso matanga te yaya yo faut somba uniforme yaya lata uniforme yo comme changer avant bo ndenge non on va faire quoi absoni petit aba to batimba bazawa aba leader bazawa yo ngoya netini ngana mona za malamu mama akufaki
ngana ye ko participer na 500 € na sali ka bola mukaka ngana ko lamba tende nga finga la mama na nga Charlotte balobi muto asali yo mabe yo zongi sala ye kaka bola mute yaya chima yo yeba ki kaka bobi bembeza ya sola yaya oyeba ke bembane za ya solo yo yeba ki mama na Grâce Mbizi akufi oh olingo kosa nini oyeba ki akufi tellement sopi bino siko ozo yeba te okoluka ba renfort ozo yina lobi elimbi sanga no ndeko langa nene wakele que le pardon on bana makambo e banda no kotisa na kati ya makambo te ma chérie je t'aime beaucoup nene yaye ezaka ka question tellement za mama bino mama biso akufa son âme se pose en paix ka question na lobi Karine Mbisi mama na nene akufa to tikala omona lata ba biloko mwindu te Maman nene ya kufa akele Karine to tukala Karine Mbisi fona lo barango bien Karine Mbisi alliance mundenge longue combinaison maman na nene ya kele maman na biso akufa to tukala ko mono lata ba noir to sali live lelo lobe sali live to mona te ya wala yakini ni so ya complexe mte sali yo ko solo yo kasi grâce la maman de la Chine ndenga sola ki no lenga ki te yo de muto lenga ki po yo to tombo na téléphone obenga maman de la Chine Grâce Mbizi la sexy ya eza yo nde yaya yo ndim tozalaki na paniki yo panikaki ti ozo soye ozo bambe bongo yaya ato tie na WhatsApp yaya yo monaki te ke grâce à chaki ya yo lenga na gangele na privé dejo waki alongo liango kasa longo laki yango te notification 500 € na gangela kaye yo zo mona témoin de Grâce Mbizi ya saleli yo live azo komisa yo te yo ezo sopa yo ezo comprendre te so sopi yo comprendre sopa di yaya na matenga ya nene ya mama na biso son âme se repose en paix mama malamu olatali biso ba noir te o salela biso ndongo zo sala te yaya edingwa kufi awa mobali na yo yaya edingwa zaka mobali na yo soko che tembe bakanga ona edingwa franka de li so che tembe na matise lo muto akanga yo na bude edingwe yo yaka soko che ka fion azaka kana ko matise la oye ndenga bakanga ona edingwa franka de li na mbetu yaya edingwa kufi awa osaleli biso ba live ya ba matanga te yoko tu ndongo zo folo sala 40 jours edingwe ndenge ni edingwe ba kufa ka mikolo yo ngo soto lata matanga batu matanga ya bikoro matanga ya fantôme te yo zo na matanga ya makasi kutu botutu no basukoli yo nzoto te yo zo mwasi ya edit yo yedi ya lala yo bakanga ya franka de li oh yo baby s'entourage na haute soko che tembe na matisi ye bakanga yo ne di yo mozama mwasa ye di ya titonti to longola titonti to kobina mutakala o longola le di pantalon o longola le pe caleçon ye di pa mela mabele afina bolala bo finika kuwait vrai ou faux oh yo mobali kuta makasi ya kufi ba ucho kunda mobali ya ozo ye bata adresse à cimetière te o ye bata adresse te ya impacto bino bosala ye di e ko suka po mbuto asimbi soko babiloko ye wana kufi nasolo ba vérité o ye binga na lobaka no vérité mikolo nyo sozo yela kangati ngoko sozo yela bato sozo yela kakanga po komika kalika muke grâce la Chine ba ke bimisa ye ba robi bo kotisi kindoki na kata ndako a grâce likola ba robi na ba placard bo ke kotisi le kindoki bo te ya to kotisi kindoki te na kata grâce na kata ndako ya mama de la Chine Grâce Mbizi la sexité Arientanda zana ba robi te yango Grâce fala la kisaki ndoki bongo kocho wana te po mama kufite omoni ko sopande sopi yo na matanga ezate matanga ya bikoro oyo fandi na kicho zoloba bo koti siki ndoki bande ko bo yo kanga bien bondona na ba live nete biso bana paradis bazara partout on compte ce qui ndoki grâce à yeba kite grâce moko grâce la Chine ya yeba kite ke ba memela ki ye kindoki ya yeba kite ya kanisi ka ngoka ka bongo ti azo kota na ndako azo bimisa ba robi nzonga nde ba yela ki deja bembe na ndako bele ki kindoki ba koki ko zoye te la mwana ba sote mbala moko epa ya mama yango moni ba memela ki ye liwa mbala sima akoyeba ya liwa ba memela ki wa po mama na biso kufi ya fantôme po muta kufa za fantôme siko yo makambo bande ko bimisa na munoko na cerveau na yo buriki Karine Mbisi la sexy makambo bande ko bimisa Karine Mbisi porte parole ya
Est-ce que tu veux comprendre? Tu veux comprendre ou pas? Ça va rouge, je l'ai va dire quand on m'a oui. Tu veux comprendre ou pas? Moi, je dois dire. Après, on va comme ça. Bon, c'est là. Il y a bon, ça mon collègue vous piper. Dans ça, on a des fois, on a complexé. Si. Ah, il faut dire, on se sombre. Allez, on y va. Vous avez la non masque là. Tout tapoter katite. Nazo tia rouge, nous vous tapoter. Hein? Esprit non vous arrange. Il y a ça transparent. C'est normal sur le lobby. Il y a un souk. Voilà. Il y a tout tapoté. Eh, naza maman paradis, il faut que pose. Il y a un moins loco. Pour voir où j'ai des kangamé. Il faut que je pose. Il y a un moins loco. Hein? Vous respectez ma chemise dans la micro-lode. Oh, l'autre comme la couleur. Ma couleur est ça. Même le modèle, mais ma couleur est. Je change. Quand tu as dit rose, l'eau jaune. Bon, on y va. J'aime la joie. Soukana robe. Soka keyi. Donc alala ke déranja ya que nous sommes là-bas nous ba robe. Que nous sommes ba. Ozapena yewana grâce mbisi mokonzi, c'est elle qui dirige la Chine. Il y a tout naka déjà RORE. Tout naka ye. Yom to rêvé qui copine. Et pas ya grâce la chinoise, la maman de la Chine. Yom to weli c'est qui copine. Elle n'est pas ta copine ma chérie. Sala qui domestique, sala qui attaché des presses, yango ozo sala. Oh, yo kota mo itela vibutu mo itonga pourquoi? Au moins que non, en tout cas, grâce à Koti Singa Ibi, talaga grâce la maman de la Chine a kosi yo tina suka maman na ya kufi yo bondimi. Mais biso sikote mo tebeki mundu kezo na terre to vandi kabe. Yo ndimi yuma. Olgo kosa koza yuma te. Olgo kosa banani ya. Oko kosa nani kosa toilette no tsoko ndo suba. Kosa nzungu ya semoule no siko lamba soko meli vitamine ya. Kosa ba plaquette no ba voisin no ya vitamine. Ozala muto kosa te. Omoni ma weli sinenge sala ka o weli sako kasi ko saki likamoko ya bien. Pona yazo mona sali likamoko ya bien. Mama kufi na cotisation weli ko pesa cotisation ne bembe fantôme. O weli ko pesa cotisation pour grâce abona yo nzonga nde sopi yo. Grâce ça luka yo. O sale mission zo komisa grâce. Grâce la chinoise a yalo ba te. Quand tanga kombo na ngate na sala camarade no te vidéo ezali to publier le vidéo wana. Ngana ye to sa musala moko. Ngana ye to za la même niveau. Ti. Yele ki yo na niveau. Niveau ni niveau za na grâce grâce la maman ba chinoise. Yo za na niveau moko na grâce mbizi. La maman la Chine. Yo za na niveau mona grâce mbizi niveau nini? Oboni boyeko. Karine Mbisi. Yo za na niveau moko na grâce Mbisi la maman de la Chine. Yebisa biso bimisi la biso be preuve niveau yo za na grâce maman de la Chine. Mais non, tu te trompes. Ozo se tromper. Tu te trompes grâce la maman de la Chine leki yo yaya. Oh. Niveau ni ngo za na grâce la maman de la Chine grâce à leki yo. Grâce à leki yo. Yo za musika ya via grâce. Kaka ngamu na finga ga ye, ponga na mo kambio kolo mapata na leki ya za disciple. C'est moi qui dirige, je kate. Après so yebi c'est moi qui décide. Mais na ba disciple na grâce à leki yo. Yo leki grâce net nanine. Copine grâce copine depuis quand? Yebi sa biso. Tant que yo tamona ma papa gata ma grâce à la tradia Gucci na tongo na poto. Yo copine grâce ya wapi? Grâce à ça na mwana musala na ye grâce tembo, la star. Azo sala na chaîne grâce mbizi.
bon yo na sala na chaîne no na so tuna yo omoni no sopani omoni bi kota kota omoni bi welisa welise sike memi yo yaya ozana peuple wap yo kozana peuple rwandais yo kozana peuple Cameroun au peuple congolais yaya to moni ndenge bikoro mama fantôme ye yo ndongo paniquer na ndongo lati ba robe na ndongo zo sala matanga yaya esopi yo yo soit disant numéro 0 yo que ndongo sala matanga ya mama ya Grace Mbisi la mère de la Chine mais si on pense que 5 sœurs regardez charisme tinda 5 sœurs on pesa ki bundolo bitumba 5 sœurs on pesa ki regardez ce ko charisme. Mais yo tellement quand tu sais qu'il y a une conférence au wala liko benga ye o enregistrer ndanga zo senga maman no pardon mais wone ko kanga ke wone ko kanga jamais maman de la Chine Grace Mbisi na kingo jamais ko kanga e kangi kaka ibino kaka azana droit ko bisa maman limbisanga na finga ki yo bien sûr sa maman c'est un daron magaza ni maman fantôme c'est un daron yango leur mari leur moi yamba ki asenga ka faire pardon. Mais fille à Charlotte, à 5 Charlotte, pardon, la privée. Mais la public à Boyaki. Et c'est les gars qui ne m'ont pas alors. Tu vois, il y a qui grâce. Bon, que nous sommes l'émission. Il y a l'ora, il y a Mabino. Mais après, c'est que sous 12. 12. Le lobo que nous sommes là, il y a pour combien de gens moukal. Mais les bandes, il y a des bâtons. Karine chinoise Karine la sexy pose chinoise Karine la sexy Karine Mbisi bongo yebisi bato na ote o yebisa ki Grace la maman de la Chine que bossa les monsieur pas ne bo le kapa ya lor to ça na nyoso biso to na nyoso bodio enta ka Mbisi la sexy abetio 12 boleka kite siko senga e boleka na bino poza mukala il faut défendre ye Grace Mbisi la maman des chinoises banda ya internet muta défendre azala te azala jamais le monde attaché de presse nae a comme mon attaché de presse nae Karine Mbisi et je ça la biso bien Karine Mbisi et sopi yo Karine Mbisi on faut mériter combo wana c'est Chantal Libola qui décide ngam na pesa ba combo pe chikalaka Karine Mbisi modèle et sopi yo koya ko longola to yo ko kosa pour nous on tiko ndongo longola change ngote inga te on sala déjà qui you mo so regretter ni pour ça déjà yuma pourquoi tu vas regretter yo ça no yuma ngo regretter ni bo zele lo mo elekia onani zo seka na mi moni de elongi nga bozela bandeko ya bota potele biso live te ozana bikoro te yo moni sika yo tika bikoro nde ba tika bikoro te peuple congolais quand a timba monio de na tongo yaya l'air boire qui 500 € faut le charisme moi quand tu gagnes 500 €. Charisme ka fala la bani charismatique celui charismatique il faut le bendango yo sko sopani na charisme zate e sopani na kiburiki o sopani na nyoso yaya e lamba robe ya mwindi zongana kitambala yo sala biso live ya 40 jours no bapandi matanga te ya fantôme yo on se laisse biso lendi biso de so bembeza na ngote grâce à ko lokota matanga na ba Google na ko pesa ozo chak yo ngombo yango yo chaki matanga ba Grace Mbisi o chaki matanga ya Grace la maman de la Chine ya lukuta o chango na mire na yo eza na mire na yo ya yo eza ki na mire na yo o ko ya petolo bake o tendenge za to yo kana na Grace maman de la Chine to sala ki bezité wana ze loko na biso wana za biso ya yo to siko banda ko ndenge po bike eza lukuta wana biso mto yebi bo bezi wana yote okoya ko kosa nini yaya ke to yoka na kingala ye to sala bezo moni siko moni so bo betelo ka bongo simba te et c'est na publier matanga na ba mire na lata ki pe bilamba na kange ba kitambala na vandi na se na sali ba cotisation tole la mama zana ete mama zana ya fantôme siko nyuso nezo zongo na mutu ozo ba to ko digérer ndenge nini okosala ndenge nini aye siko yo lobby na lobby siko yo ngai ndenge eza awa ngana Grace Mbisi ya za mutu a niveau na ngai terme ta niveau na te déjà tu te trompes ozana niveau ya Mbisi la maman de la Chine te Mbisi aleki na niveau
mbisa leko na niveau muke yo za na niveau andana na internet ya niveau ya batuni nous on internet ya après c'est bande ngole bolo ba ki jaloux en fait le peuple congolais bokam sanga ye le botaka ba jaloux na botaka mwenga jaloux ya nani il a muto même sombe la mwana sapato kolata tenga na za jaloux nai jaloux ya nini ya muto abenga ka ba anniversaire akefuta mbonga matanga ya fantôme ya simengo ya même 40 jours na mukongo somo na mukongo za kilo chango na mutu somo na mutu zo kokate tufa ozakade na tonono ya muneno bomba makambu bomba na makolo na 40 jours wana même ngo na mutu no ya même kuluzu na ko lemba ngote ya yo fo sale la biso 40 jours boko la sabiso nini bongo mo filmer bemba mama batu na pesi $10 ba filmer bemba mama batu ndema ki sasa ba galère za ba filmer mama batu pour ba sepsoni mutu soka kufia chanza longi te ngana solaki na mama na grâce mbizi biso toyebaki eza 12 bozo mona te mère azo réagir te yo zo mona te yo comprendre te mère azo bimata azo réagir te yaya mema matanga fantôme wana oh yo zala bongo oh mawelisi yo zala bongo mema matanga sala biso 40 jours panzela biso matanga 40 jours ezaka 1 mois yaya zala na kunde bembe yaya o lata bilamba vana na se yo bosalaki mobali na omoko propre akufi mobali na yo o bakangano ya Franca de Li na kombo ya sonam se repose en paix moto na ngenge edingwe